Mbote bandeko balandi ya émission santé lamu totundi bino botondi na attention bopesa katango nyonso ya kolandaka émission na bino kitoko émission santé lamu. Émission se yoke koyaka o mabota na bino na likansise moko ya kolukaka santé bayimboka ekwa kozala bon malamu. Lelo tokolobela bokono ya drépanocytose tope anémie SS. Ka tozali bongo na esika musala ya Dr Benjamin Beya. Mbote papa. Boni ba santé. Santé ça va très bien. Naza sûr que yo posa bien. Qui mezali. Moi maloba moke na tina ko compléter présentation na. OK, nazali phytothérapeute na centre médical Nieka. Phytothérapie ezali une branche ya médecine traditionnelle. Bon, na part nanga la monaka que phytothérapie est une branche moko très avancée ya médecine traditionnelle. Donc oyo naza membre centre médical Nieka est un centre cher, il y a le fait docteur Anakle Nimbeka Diata, azali qui inventaire à Tikabiso, il y a cela déjà depuis 2020 à Tikabiso. Mais tout ça on continue à faire avancer musala à Tikabiso étant que bah oye à la kisi musala peut à former dans domaine oyoyo et sengeli. Bandeko balandi ndeka tolobaki ete lelo tokolobela bongo bokono ya drépanocytose tope o babengi bongo anémie SS. Docteur, anémie SS ezalini tope drépanocytose ezalini. Bon, drépanocytose na terme normal ezali babenga mingi maladie etali makila. Maladie etali makila et utara mingi pa ya baboti et pas ya papa na ya mama. Soki papa azali to bengi na terme azali électrophorèse na azali kopesa aza AS et que maman pe électrophorèse na pesa kaza AS impérativement mwana bakobota akozala SS to pa ozala maladie oyo ya drépanocytose to na kati ya bana bakobota mwana moko kobima na bokono wana ya drépanocytose ezali maladie héréditaire effectivement héréditaire ouzouta et pas ya baboti ezokita na chaîne mobimba ya bana ainsi de suite soki pe bana babotami ba veiller à ce que na tango bazolinga babalana batalandeli oyo bengi ma électrophorèse d'hémoglobine T ba oyo bakoya pe na sima ton bana wana tango bakobalana baboti bana pe bakobotama bakozala pe ba drépanocytaire. Lolenge kanto ko yebelete moto ena ayena bokono ya drépanocytose to pe bilembo nango ezalini. Bon pona koyeba nanu ke moto azana maladie ya bengi ya drépanocytose ezana nu premier ezana ba examen sengeli ko sala. Ba examen ezami recommandé ezala ka électrophorèse d'hémoglobine. Électrophorèse d'hémoglobine de permettre koyeba hémoglobine moto azali AA to aza AS. Ndeti ngai boye na za AA. Donc il aurait sengeli na yeba ki na za AA ezali électrophorèse d'hémoglobine wana. Examen mususu sengeli ko sala ba bengi na test de Mel. Test de Mel les examens ils permettre à ce que ba yeba pourcentage ya ba globule drépanocytaire na kati ya makila ya mutu. Test de Mel plus examen mususu sengeli ba sala. Donc c'est un peu ça. À part ça, ezali na ba symptômes locaux là. Moi à partir déjà il y a 6 mois 3-6 mois tilikolo moi na bokono wana ya drépanocytose a manifestera déjà ba symptômes locaux là ba douleur dans nzoto ba douleur on te benga kombo ya crise douloureuse ou bien crise vaso-occlusif oyo ezako se manifester tango makila ya mabe oyo ezana kati ya nzoto na ye oyo ezaka na forme ya croissant et qui kangami na ba petit na ba capillaire ba petit vaisseau ya makila ya ba petit vaisseau place makila tambolaka et qui kangami esika wana et créer ba douleur wana et ko s'enchaîner peut-être na makila ko kita tant makila ko kita osenga basala ye d'examen bien ba pesa ba kisi ya makila donc et comme maman na makila kiti ba douleur wana pe ma ekomi mukuse parce que ba tebele ba ye ba ngote ke oxygène autope maka et où etambola à partir ya ba globule rouge na biso dans autres à partir ya makila etambola oxygène ce que tant ou déjà makila wana ke kangami sika moko boye et bani ko pesa ba douleur tout ça après pe ma pe rekoma mukuse tant pe mezo koma mukuse et landani peut-être risque ya ba infection après ko contracter ou bien il landana peut-être na baisse ya hémoglobine makila ya mwana
makila komi kokita oui et komi que non muke mukabeli boke bozongisi makila muke mukabeli boke bozongisi makila mais ce qui déjà baboti ba remarquer loko wana impérativement il faut qu'on contacte biso parce que besoin prise en charge il y a bien ndenge sengele par biso donc effectivement muke makile sili boke bozongisi infection nzoto pasi mikuwa pasi impérativement boke na mona nanu bosalise nanu examen nanu ya électrophorèse d'hémoglobine bosalise examen wana après examen électrophorèse d'hémoglobine des résultats comme maso botali kaka boye ah mwana oyo azali AS toko ASS mbangu boya epa na biso te bandeni to landela il faut koya parce que il faut to longo la S wana makila wana il faut elongwa complètement mais effectivement bozana ba élément na tindela ki bino ba élément ezali ba témoignage ya bato ezali ba preuve pe scientifique na vandi na ngwa ezali différence nini ezali entre douleur articulaire donc douleur mikuwa wana na mutu ya bokona SS na mutu azobela bokona rhumatisme. Bon, bokono ya SS douleur wana ndina expliquer yo tant mutu azu inflammation. Donc inflammation peut-être na ba membre inférieur supérieur ou inférieur. Ndina expliquer ne banila lobi oxygène etambolaka na nini na makila. Etamboli oxygène na makila ndeko permettre biso tozala na bokas na nzoto pe makamususu ezala etambola ndenge sengeli. Parce que tangu makila ya mabe oyo eza na forme ya croissant biso makila ya bien ezalaka na forme ya ronde yango ekangamaka te ya makila ya eteloko bitabe effectivement seko ya bitabe tango ezokende ekutani na baplace moko boye etelemi misusu oyo etelemi comme ebele est bloqué. Moi, ma kilé les exatés. Place où on a nini. Au capacité. Effectivement. Alors, le rhumatisme, il a peut-être dit à une inflammation morobo salemi et donc salem peut-être à niveau à genou, lié peut-être à une telle ou telle pathologie quelconque. Donc, différence est zawana. Docteur, par rapport à Bato Balobakete, ngana zali na makila makasi ngana za groupe O positif donneur universel ngana zali A positif ngana zali AB positif bokeseni nezali entre électrophorèse d'hémoglobine ou zali kolobela na ba groupe O bango baloba parce que bato balobaki ngana na groupe makasi différence ezali parce que so tali bien groupe sanguin eza examen mususu électrophorèse pe eza examen mususu. Oui. Beaucoup de SS, les banétrobes zanini, génétique, non? Et ça, on a peut-être O négatif, O positif. Mais on a na bokono wana. Mais on a makila makasi. Et là, si on a makasi, à cause de la O positif, mais on a bela yangope. Donc, on a bokono wana, on a O positif, O négatif, à cause de la makila makasi, ni on a koloba, mais à cause de bela yango. Mais à cause remarquer penza ba symptômes kozala différent par rapport à mutu normal oyoyo azala maladie wana ozomona mutu oyoyo peut-être ozolo ba makila makasi te azosala ba crise effet chaque mois mais oyoyo le biga azala makila makasi ako comme banako sala ne ba crise mais ozala chaque mois te ozakomona tout comme ezana ba kamisusu ya ba malade ba malade ba to bazobela yango baza même na mboka libanda okomona mama na yaye ayebisio ah docteur ngai depuis moi na nga banda azana malade oyo asala crise te eloko te oui asala crise te eloko te mais azana malade wana yo koloba que non akozwa traitement te pona mona rapase sala crise te mazana ye drépanocytaire oui akozwa traitement te asala pona sala crise te pazana drépanocytaire mais tangu ye sikoyo akoluka abala tangu akoluka abota génération à venir wana ekozala ndenge nini to constater kaka que non akoloba que non azana ya en bonne santé abali na epe mwasi na ye so azaki SS abali mwasi na ye et que mwasi wana zali AS SS akozanga te
kasi lolenge quand tokoki kosala mpo ete tomibatela na bokono wana to traitement préventif to prévenir contre bokono ya ss to anémie ss. Bon, bah procédure est ebele. Tout d'abord il faut avant to boyite bat bako lingana bolingo za interdité, mais avant le mariage ou bien avant ya ko décider ko bota mwana esengeli yo papa to yo maman bo s'assurer que moi bozali ba porteur ya ba jeune ST bo s'assurer que S ezali bino T soki ezali et que papa yo za AS maman za AS ata bolingani ndenge nini bokoki nanu kokabana wana première idée oyo na ko pesa orientation na ko pesa bato. Deuxième orientation ezali que soki bomoni ke bokabana na bino te bolingi bozala na libota na bino ndenge sengeli boya na centre na biso tokoyeba ndenge nini kozala la prise en charge oyo esengeli toza mpe na kisi tokopesa boye mama za AS papa AS topesi mama kisi ntango aza na zemi ntango mwana azodevelope na libumu azozwa kisi wana ti mwana azobotama olie mwana abotama ss abotami aa botretaka à base de nini biso nde nalobaki na ebandeli tozali centre de recherche tozali mingi na médecine traditionnelle mais médecine traditionnelle on a kumisamaka mingi on a science du 3e millénaire une médecine plus avancée donc à base biso toselaka na kati ya médecine traditionnelle wana toselaka phytothérapie. La phytothérapie c'est la science la plus avancée ya médecine traditionnelle. Donc tozala ba plante o totanga tosala étude na yango tozali na brevet d'invention na yango tozali na autorisation de mise sur le marché tozala na registre certificat d'enregistrement ya ba plante wana oyo l'état congolais aza ko reconnaître biso ba plante wana ezali analyser na niveau ya INRB eza analyser na niveau ya clinique universitaire awa wana Kinshasa ba plante wana toza nde na lobi tozela ngo brevet donc to soigner à partir ya plante wana parce que biso to luka to comprendre maladie to luka to contourner solution totalité solution yango yo pourquoi to luka to contourner to ke maman na solution to comprendre maladie to ke na solution to comprendre que moto azobela bokono ya drépanocytose makile silage pamba pamba. Tu comprends que moto zobela bokono ya drépanocytose système immunitaire na ye otobengi système de défense ya nzoto moto esala ya moto azala tout le temps maladité ba soda ya nzoto ne ba lembaka pamba pamba. Tu comprends que moto azobela drépanocytose na niveau moelle na ye makila ya mabe o eza na forme ya bitabende to tiko lobela ay bimaka pamba pamba. Mais to lobité par rapport à la recherche to sali à partir à ba plante vu que to sais la phytothérapie à partir à plante to monique à partir il y a plante le rôle la béate tu dis béate tu l'andeli béate tu dois soigner béate tu dois silisa et donc il ne faut changer mutation génétique wana tous les deux chaînes ils ont opposé et ils ont la position normale na yango ah béate donc il ne faut changer bon tout ça la sous boni tu peux ça bango sous kisi oyo kisi tu l'andeli ah kisi oyo ils ont comme ça hémoglobine à mon azobela normal tu l'andeli sous ah basoda bazolemba pamba pamba encore basoda bazolemba et c'est to laisse bango bien to pesa bango nyonso ezala bokasi na bango po ba bandeni ya ko défendre tant déjà to monaki que to longi biloko misatu wana et pas ya moto azobela yango ne to komi ko constater ba résultat positif et komi koya ba résultat positif mutazu traitement au bout de 1 mois déjà azobiso ah docteur nazoka déjà na komi boy ah docteur mona oya lia représenter komi kolia komi désordre ah docteur mona oya komi boy ah docteur ba explication komi belé ba plainte komi belé so ba plainte wana ba rata azo plainte azo lelate ayaki na kolela akomi kozonga na esengo na ye moko donc plainte akolela esili ozomona avantage tozala ngo place na kati wana ya traitement wana yangwana abande kona régie to soki tozali bongo elongo boko tiela bongo biso élément ya témoignage na centre de santé nieka ndenge ni bazali bongo ko bika na bokono ya SS to babingi bongo drépanocytose anémie SS soki tozali elongo boko tiela bongo biso élément ena maman Judith Mbote na bisusu tomoni yo awa na centre nieka ko ça
traitement de centre depuis un bout là. Parce que depuis na 4 maladies nini yo ya kwa traitement. Na 4 maladies anémiques, des mais avant Oyana Nieka, est-ce que vous avez un centre où vous avez un traitement parce qu'on a dit que malade va na yo botama ki. Est-ce que vous avez un traitement et pas mususu à Nieka? Oui, on a un traitement dans le centre supérieur Mabama. Avant qu'on Nieka. Est-ce que parce que l'examen pour n'a pas confirmé vraiment que vous allez anémique na mabanga to na Nieka? Na mabanga ndi basaki examen batinda biso INRB ndi INRB confirmé que vous anémique. Si ma tango pas confirmé vous avez un traitement na mabanga. Vous avez traitement banda ou ta que moi na mokena oti depuis 3 ans. 19 ans. 19 ans. Dès que vous avez un traitement, est-ce que vous avez pour une maladie, vous avez une évolution malade ou tout le monde? Parce que si madame tout le monde qui est changé, que vous communiquez. Juste des cas calma. Calma depuis l'âge de 3 ans, 18 ans. Malgré qui je prends les médicaments. Après, attends-moi, vous avez des soucis. En définitive, maman Judith a décidé qu'il y a un centre Nieka. Tant que Nieka, au est-ce que l'évolution est une tissu pour communiquer. Maintenant, le centre Nieka, est-ce que le monde ça va évoluer bien? Depuis 2009, il est sur la maladie de crise des AD. Est-ce que ça s'ouvre à Makila? Est-ce que dans le traitement à Nieka, est-ce que au sein de l'examen, vous sous pour noter la sous statut est changé, tout est changé? Non, c'est la recommandation du médecin. Pour la première piste de la santé. C'est la recommandation médecin à Tina de confirmer. Maman Judith, est-ce que vous avez cette chose que vous allez dans l'innovation pour la pandémique ou bien la famille la situation? Il y a le dengue boyo, le conseil de ça pour sagesse pour ça. Dans le lot, on a la bande de coups, au bazar qui au bazar de taille d'être na haraka, la famille na biso, les parents aux enfants anémiques, au DT, il y a un centre médical traitement d'adien. Moi aussi, et que comme tu n'as pas niveau de mariage, tu as donc vous avez traité d'abord à Wati, vous avez traité ailleurs. Au moins que vous avez difficulté dans le niveau de cours. Quand vous avez basé ton travail dans la bande, des fois c'est un peu torsionné, vous avez raclété, et c'est moi qui t'ai laissé, vraiment pas ça, ou ça va me ça, moi mon casse mais ou ça la montée. Parce que au moment où vous avez l'articulation passe, le cours a déjà dit ton bimba. Et ça me passe, moi obligé, il y a des fois tout, et comme matin au niveau, moi-même on s'est levé, moi monter le matin où tu restes là, tranquille, assis, tu me trouves bien, à Sungayo, pas mes mains, ça va bien, ma crise, au sein de crise, mais tout le monde m'aide, aussi me l'opérer, et choses peut-être moi c'est le bal, c'est encore plus grave. Et si on a la banne, et si on s'occupe, nous sommes tous en donnant là par parents. Il y a des quand même. Tant aux aïeux, c'est vraiment difficile. Du coup, ils ont vraiment les soucis. Des bonhommes souffrent des fois par mois, 3 fois, 4 fois. Et puis, tant qu'ils souffrent en haut, ils auront des difficultés à se rendre à l'école, au Tanga, ils ont des difficultés au télé. Donc, tout le monde va constater qu'ils sont malades, belaka. Mais depuis que vous avez vraiment la société, vous doit dire que vous avez parce que ils ont aidé vraiment. Attention, tous les gens qui ont pour bien encore des images, pour bien des caméras, ils ont bien monté, ils ont montage té. Au boya, au monde vraiment réalité. So beaucoup sont pas. Pour ça, tout le mingi, ils ont peut-être que notre ça, ils ont un montage, ils ont bien on va ça là. Et puis tant que on a beaucoup de monde et l'autre. En tout cas, c'est vraiment du sérieux. Ils ont un solo.
nazalawa na mona changement vraiment na peut-être vous constater mais c'est ça changement ce que bano babela malade bazama na genre santo nazala déjà la différence pour vous tiens à mutu mo boazo bela vous sentir vraiment différence première seconde là et solo baya très bien par rapport à l'Inayak. Donc, le logo est l'exécutif. La crise, la menace, la bonne, la et auparavant, la bonne la trahison, la haine, sans problème dans sa vie et se sentir lié par année. Message n'a pas lancé le gouvernement en tout cas va soutenir centre médical unique parce que les centres vraiment besoin d'aider pour se battre que de retrouver santé normale. Et là, c'est ça comme bon papa nous tazalaka informé yango atindanga awa mais la première jour j'étais vraiment souffrante et puis qui vraiment la mais grâce à produit awa sur les champs et les normal. La traitement pendant 2 ans. Ça qui est qui un sujet normal. Normal. Je me sentais un peu gênée. Hein? Je me sentais isolée par rapport, surtout dans l'école. Donc, dans l'éducation physique, j'étais seulement là à mon coin. Et puis, pourquoi il y a l'éducation physique? Donc, le vraiment bien dit. Bandeko balandi banso bosibon komona ndenge nini bato basali bongo se témoigner kete ayaki bongo na bokono aye basali examen azaki bongo SS mais sima ya examen azui traitement na ye pendant 2 ans après traitement c'est bon kozwa akoki bongo abiki akomi bien azongi pena normal ndenge moto nyonso azela. Docteur, moi commentaire par rapport à témoignage. Bon, témoignage par rapport à témoignage, commentaire on a encore ça les a uniquement que bomoni maladie oyo beaucoup ba benga kango bala maladie bandoki. So ba lo barakeno ya eza maladie o batindi pona kosili ko bwakela oui pona kosili sa ba parambongo papa maman certes bino moko bomoni na bilili ndenge batu ba témoigner tout comme pe awawa wana za témoignage vidéo tout comme pe awawa na zana ba élément scientifique ndeko oyo nini Institut National de Recherche nini biomédical résultat otozana ngo aweza nini soki tokei to balusi yango résultat otokomi nango a bimi OK oyo za premier résultat na chewana soko ndima to ko pe ko vérifier oyo deuxième oyo na centre ya Mabanga on a Mabanga résultat bimenini tango toye awa tozongi na INRB résultat bimenini est-ce que biso ba to fonder yango nazo kende malé mais en fait que ba parents ba comprendre que eza maladie ba boakela te ezali maladie ezali euti pa ya ba parents ezo kita et pa ya bana yango nazo kende ko expliquer awa weza nini tokei awawa ebiminini AS n'est-ce pas totaki na SS to na AS solution ezali na suki na boni na eleke belé donc ozomona nyonso oyo eza ba résultat nyonso oyo solution ezali ba parents bo bangate boza pe ko lembate ozate ke ote ngai ninge papa journaliste lobia te traitement ko sala 2 ans traitement normal est à 2 ans. Guérison de ezo dépendre pas ya parents et moko. Guérison par rapport aux autres de la traitement. Guérison ça dépend de pas na yo moko. To belango mante et man fois et pas ya parents et belé que guérison
ya soin ya bana na bino etali bino moko. Comment je peux dire ça? Au lieu qu'on traitement et pas na biso. Au bandi qu'on traitement. Na au bout de 1 mois, on remarque ba signe clinique nyonso et sili et limwe. Bilembo nyonso wana bonero mona. Ezali sous-souté. Moi na komi na ye bien, bo moni ko mutu nyonso normal mais bokono ezana kati. Yo talo lobi moi na nga biki, c'est déjà 2 mois yango yo, asala ba crise té et le côté na kelangai. Oui. Tant que c'est ok. Ok. Moi, n'a pas vendu premier mois, deuxième mois, troisième mois, quatrième mois, cinquième mois, sixième mois. Ça peut 6 mois. On peut crise. On peut l'eau comme côté. Maintenant, on crise doit koya. Au loco sont en hôpital, non? Au sagi déjà 2 mois, plus 6 mois au yotigal koya té. Et ça lit combien? 8 mois. Ce qu'on a mis, tu as un traitement, moi, obligatoire directement. Mais récemment, tu as un résultat au Lubumbashi. Nous avons un PDF dans le téléphone. Moi, papa, moi, j'ai 8 mois de traitement. Ayaki SS, après 8 mois de traitement, comme AA. Nous sommes pour nini. Pour l'année conseil de pesa qui est, et sengeli mona azwa ki sindenge et sengeli. Interruption et zalaté. Azwa chaque fois. Récemment, je crois, mois prochain, si vous avez chance de faire une émission à Bino, nous avons représenté nos résultats au Ezoya, mi balé Zouta France, Moko Zouta Afrique du Sud, Moussou Zouta Nord Ubangi, Moussou Zouta Congo Central. Ezoya, bazo tinda ngo kala mingité parce que test 2000 déjà basalaki et manifestait déjà que non, évolution za makas na traitement bazwaki. Mais Moussou bazana basel la banka 12 mois. Moussou asal na 6 mois kaka. Donc au moment que ndenge mutu azolande la traitement na ye ndenge pe évolution nini ezo salemela. Docteur kolande la traitement na bino na médecine moderne o ba traitaka na moderne na kala via bakisa ba bana ko salete muta koma na âge à 20 ans. Après évolution na bango pour le moment muta koma na 40 mais pour les kapena 40 soka zwaka soin na moderne eza passe. Est-ce que eza lo lenge moko na o abino to ya bino soki muto akomi bongo azongi na vie normale. Maintenant na lobby que toujours changer, toujours calmer. Et pas la petite calmaraté. Et pas la petite aussi lisaka. Yo na bokono na yo et aussi solution te place au tambola qui oye pas na biso torope ça yo des solutions. Biso eza solution. Oza na 40 ans. Oye landa traitement na yo ndenge esengeli. Yo moko ko remarquer. Tozana baba, tozana ba bandeko bazobela maladie oyo bokono oyo bazana ba 40 ans bazali. Moko azali na 39 ans kuta baneko ndimate azali. Et ça coûte na papa moko to solo la na yazolanda traitement. Papa na 60 ans. Aza awataza na Europe mandimela na traitement azana 60 ans. Mais bayebi que 40 ans on a ba le karango difficilement. Oza komona. Donc dans la lobby na centre médical nieka oyoyo ezali eloko o docteur Anaclé Niembweka Diata o babengami babendeko benge mingi na kombo ya docteur Nieka atika na par rapport au pays à bateau et à former na musala ezana solution ebele bayebi ba musu baza ba kolanda émission oyo balanda pe traitement pa na biso ba kobenga bino ba ko sabino que oui exact makambo munganga lobi eza ya solo. Donc ba kobenga bino ba ko sabino toza la solution. Toza la solution pourquoi? Parce que tout d'abord ba kis na biso eza breveté. Avantage toza la ngwana toza la brevet gouvernement ils reconnaître biso mboka oyo eyebi to soignera bokono ya drépanocytose to soignera bokono ya diabète to soignera bokono ya stérilité to soignera bokono ya prostate to soignera bokono ya cancer mboka oyo eyebi epesa biso mokanda po kolobala biso kende boza boye mokanda to pesi bino yangoyo to ndimi bino to confirmer que vous avez soigné boye par rapport à l'élément vous mettez qui biso oyo ba sali ba analyse na niveau de recherche scientifique na niveau du ministère de la santé ba vérifier ba ko comprendre que vous allez capable ya reçu ça bokono wana tolini no ko pesa na bandeko o bazali ko bela bokono ya drépanocytose
Bon, Tolio na koki kopesa bango ezake boya. Autre lobby na lona français, la santé n'a pas de prix. Boya. Centre médical n'y a pas de ONG. Ataba de bazolo banabino ke baza cher tout ça non. Tout ça na ONG. Pe musala obiso to pesaka auto sala repa na biso za musala ya mukete, ya za musala te ke après lobby to lobby kuna oyo kolela Moussala to pesa réserve travail de qualité. Boya na centre na biso, oyo na Kishasa, direction générale na biso, ezali na avenue Kisangani numéro 8 en face il y a maison communale de Ngaba na commune ya Ngaba. Tozali wana maloba suka pambe te bakomi kosala biso sini po tokomi na suka maloba suka pona émission na biso mokolo mayonde au profiter pe kopesa numéro pe adresse esika bakoki kozwela bino. Ok. Maloba ya suka eza ete maladi oyo elekelaka bato eloko moko te mpona émission ya lelo. D'accord. Mpona émission ya lelo na sepela koyamba nanu bandeko na ngai nde baye koya mpona kotransmettre bino message enfin ke boyeba importance ya santé na bino po boyeba ndenge nini ya remise de la charge na place tozali na avenue Kisangani numéro 8 na commune ya Ngaba en face ya maison communale de Ngaba juste avant comme Kianza tozali avenue Kisangani wana numéro de téléphone tozali na numéro ezali plus 243 81 86 021 144 plus 243 81 86 021 44. Pour la consultation personnelle ou privée, nous avons un cabinet à niveau ya cabinet de phytothérapie pharma, et à niveau ya magasin, à niveau so comme quand on a magasin wana, on se renseigne, nous avons un cabinet wana d'ici là. Mais oh non, on a battu tout ça, consultation privée avec le docteur. Ezali avec le docteur Ezali vous contactez ngai je vous dirai quoi faire après te banento okuta la pona rolandela évolution ya santé ya banana bino topé ya yo moko mutoza robela botoni na kondima ko yamba biso na esika musala na bino. D'accord, merci beaucoup na sepeli matondo mingi na bino banso balandi ya émission santé la mona kondima ko landa émission na biso matondo mingi na équipe technique mobimba ya Vuvamo télévision o bondima ki bango accompagner biso po ete to komela bayi bazo kolanda bango biso ki to kona banda kona bango matondo mingi na bino banso to kutani mikolo mizali bonko ya tika ete kimia tata ki eliko na se ezala o mabota mabino.